congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko. Bobby Ronaldinho, le King is back. Bolandara mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue. No samaway men so andi mababenga ye ebembadula o yomba fi fali ba ebembadula. congodialogue.com. On peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Le problème est que de tomber, de ne pas vouloir s'élever. Très chers internautes, merci de savoir que vous êtes tellement nombreux scotchés dans votre chaîne Congo Dialogue TV. Congo Dialogue TV, la chaîne où ça la makambo, chaîne où ça va avantage, chaîne où fungola n'enteke. Merci beaucoup à la patronne de Francine Ngembe pour notre opportunité. Merci à toi Mirakinzi le miraculé. Babi caméraman nous ça la bakito qu'on a banda kubomo nanga zaponaye. Merci à toi ingénieur fils et la montage. Merci à toi Cordo King. Merci beaucoup na balandi tout émission Terra Nova. Babi le Terra Nova comme 100% polémique. Pourquoi 100% polémique? Vous comprenez dans la plateau nanga nazali on a battu belé na yambi porter parole na musicien. Il y a ba groupes différentes. Ba y a pour na to le belelo au monde. Pour na dossier et musique lelo aux mamo ya di cap la merveille na chroniqueuse na biso to yebi Karine Mokonzi la baronne ba chroniqueuse ba porter parole musu ba bika na baza ba se péter mamo di cap ça li pas longo samninga musala musu ba bika ba se péter mamo Karine na sala ko finga fali te po fali aza grand chanteur ya mboka oyo mais yango lelo to panzango lelo chango benaza pena Terra Nova 100% polémique posa 100% polémique quand nemi ka panzeli na gauche na droite na mo ke bateau soit telemia fali ala bateau bateau soit telemia bana sima di cap la merveille. Oh, bah, télé fait côté, voilà, c'est ma Karine Mokonzi la baronne. Si quoi, tu es au Panzana, tu es au Moko, bonjour. Ouais, bonjour Moïse. Boni. Ouais, c'est bon. Santé normal. Pépélé au Saranakou, t'es bio, sans microbes. Sans microbes. Babi le lot aux appels à 100% polémique. Babi le lot match contre Fali Poupa contre Karine Mokonzi la baronne. Si vous prenez Bino Bobota Fali Poupa, au monde indéngénine. Non, non, t'as Fali Poupa. Vous avez un capochino, mais au stade artiste, on a un mot Bino Fali Poupa, le musicien, vous tenez musicien. Mais aussi le roi au Bongisi quoi. Donc il faut par rapport il y a problème moko be olingi to meka ko intéressé to meka ko pesa ba sujet to meka ko pesa mayele mbala sima to ba ko bongisa mais non boy basende zo be mutamta na tendance orchestre na moni ato tozana bata déplique bazawa bata cappuccino bazawa bato ya les amis de la culture pe bazawa. Donc est-ce que tu as un porte-parole il y a cappuccino bata Claudia de sima pour kuna bata Karine il y a le Karine da salai Moïse tobo il le logi le bino mo lo belgilit te ngana muto Karine te kasi muto Claudia le bien porte-parole de tadi ngana zam porte-parole privé et intime de Claudia Bakissa la perle black mais kati mingi ne na défendre la baronne Mokonzi la patronne donc Raïssa ba journaliste tout ya basi bena Raïs pe ba mission tout azawa na to banino to ya kote vaonda oboya yo papa pona yo porte-parole ya cappuccino pona yo dossier tozana ngo Fali Poupa Karine Mokonzi na nanga comme na procès Fali alobi que non Karine Mokonzi avant nanu le rôle bazo tia banzembo na RTG ataka Karine Mokonzi azawa na bakate yango et le pour président puisse mabila décider que non Karine Mokonzi avanda pona yo impression les années. Bon, quant à moi, ce qui est là qui peut-être problème il y a Fifi Siwa, to Gloria Olangi, ndeba sali maramba bongo et pas le président Fali Poupa, wana na ngai na se déranger nango. Donc il muto déjà bo tout na ngai ezambali, bo sote bo l'exaba, bo tout na ba mamba boy. Et ça mukili na ye ya vivre bo soto. Donc inazana oyo kuna obatsa liko nango te. Donc ce que zala ki Gloria Olangi, ezala ki Fifi Siwa, ezala ki Laura Chou. Peut-être on est dérangé. Donc pour na écoute donc na yebikute quoi. Donc na yebite quoi. Donc ngana beta li solo na ba fio na tanyo na ba leka na bande de l'école ba yebi pena ko raisonner avant ko loba quoi ba tourna pena langue na bango ba to ba sara ba sentiment moko boy na yebite ndeka vena biso aze quoi loba. Pour batumi ba loba mutu tela yebani azana succès ceci cela te vena biso aze quoi ba ki solo ya mabe e yebana mukili mobimba mais ba tout e balinga ngo
Vous comprenez? Sur la mabe à Karim Mokonzi ebani mokili mabolinga ngote. Na yebi fifi si wana gloire langi ba comme yo tangila na yebi ngote. Na lora chuma wete mais so ezaki bango nde na ngena se déranger. Mais président Fally Ipupa Soli en tant qu'intellectuel, il y a une attente à Tinda Batou ba pesa ba réponse Batou ba lo ba ça donc l'état ne m'ta na force au Kabula ta Goliath na mutu. Vous comprenez? Donc il était au Kabula na l'aise donc il va kende président Fally Ipupa me milango. Merci beaucoup ba kende la bango to zape belé to mo gana ne wona biso ya les amis de la culture. Yoza muta culture mais na comprendre muta culture yo pena okeno kota na kaya di cap la merveille yo pena bona yo di cap asali mabe to asali malam biso to bana bandal Moïse yo défendre des bandal mais Karim pas mon bandal rien to yebiete côté nini azana bandal kota ma colonel wana mikolo ofan na wana yebiete Karim nani azana Karim Mokonzi na baron yebiete journaliste azala na bandal pembeni wana ezala moto na biso nani Kamon Lopez Eveline Mama Lopango na bandal kota mama colonel milela na bandal po bandal c'est base mutu sala rapena ke batu baza ba star baza eza bandal do yo kwanza na bino na so Karini makwanza wana boso benga wana vraiment ba bilo musu eza bena ba salite et puis mutu lo la Fally Ipupa on ni bozo nga bo meka ilo muso ko meka tena munoko obo bebisa ba munebe so veye wana fâché siko ala tse ki Fally ayebisika boss na ya boy kosololongo na ye ayebisika boss na lobi nga pena po na ngai ça fait 2 ans na chaîne na yo batu émission mo ile kana ba finga ga Fally donc na préfère bo tchana minota banzem na ngate so na yeba na po na chaîne na yo boss ba tchana bango lisuti so boss e mo ga bele Fally na TV na nga na chaîne na nga Fally loko ne le kakati mais TV baby mais toki mo le quadre corps na de la forêt pe ba boya ki ka pona mambango na tina makamba le quadre na mino le quadre corps pa boya git na lobi boya est-ce ngana na tina mambo ba le quadre na bino wana bozolo ba na so ina banani e boy teli ngai oh vous allez mambo e bo teli ngai te mambo zolo ba na ngai ngana chanteur na yemba na chanteur na zepa cappuccino le bogar na yembi album double face et puis na yembi danger comprendre donc tout na mamba oyemba yo tout na mamba verambo ti aza mukolo donc so na che mukolo mabe aza papa donc non ngala mona verambo yepe afinga mitro e pa Karim Mokonzi yango e pa boy na benga bena bonjour pa Kofi so ko podo am mukolo donc to ko tina ba mambo c'est vraiment to lo ba mingi batu ba mona na ndinga be meza ndinga mabete Karim Mokonzi e bandini on sala mam nae on se comprend asa mam nae a changer musala so linga vivre bien nzele za mulai azana avenir na ya bien zala aimer pas batu mais a changer comportement na ye o ngana rolo bara yango na a changer comportement na ye. Merci beaucoup balobi to kitana côté à molobele puis à Pomba Niance déplique balobi Pomba Niance déplique babi mon pandisa ngona pas aller wa papa to lobi ndenge nini pona mambango mambo ya Karim Mokonzi na di cap la merveille ninga bakoti pena na maman ko benatina ba l'état et comme gana ba journal pe bimi gana Karim Mokonzi avana nanu parce que yo take molobele l'état ke mo pandisa ngo pe ya Pomba Niance ba impression les années. Bon, premièrement, d'abord, mon élo na roloba, mon récession na repesa, mon ngulu. Ngulu c'est déjà message na poto to zui o sokoli o neki o bilongoli o bimisebe. Olukaka esika salité esika poto azali. Ngulu alongo toujours na poto mukolo ba bomaka ton ba sokoli pe balé dans les bons. Ngulu atika salité donc mutu c'est déjà message na ye na buzoba. Ya na mutu mususu nde ba mususu aliaka na matongi avivaka na matongi asaka mutu mo lelo concernant na pesa d'abord premièrement na longo na wana mwa muke. Moni musique na biso vraiment eza ko bébé eza ko pola. Respect za te mwana muke mukolo ya leki ezwe bana esote. Omoni ndenge ndekolanga to zala lobi ke solo mabe bana mokili mobimi me batu balinga ngote. Eza succès mutu zo luka kombo me kombo no zo lukila ngo temo zo luka ngo mabe. Ozo luka ngo na kofinga ozo luka ngo na benji ozo luka ngo na bandenge moko boy. Directement ezo salik CV na yo. On comprend. Ezo salik CV no. Fally Ipupa aza grand. Parmi les grands, il y a la musique qui est tout le temps à Fally pour faire rigoler les padres Jésus de Nias, tout le temps Karmapa, tout le temps ça peut belé. Comme ça moi bé puis ceux qui sont na génération ça tellement bien na c'est na bango otozo bunda. Au moins ma bango za kande le monde musique ya Congo au moins appelle Gilles Savandi Gilles Satinda peut-être Raïs kende kuna kendo finga Claudia. On comprend Gilles sera mon colo na tindi Raïs kende finga Claudia. Mais na pas ça me copé Claudia. Akotinda pe ba finga nga siko na monyango mabe
n'habite ceux qui bateau bazolanda ba comprendre les CCO na PC. Donc toujours a besoin moi na muke à respecter mukolo a respecter moi na muke mutu na mutu amitsano na place né premièrement pour musique na biso ya Congo et qui est malamu. So ceux qui na projet na CG au lobby il y a soi-disant Karine Makwanza. Moni Karine Makwanza aza chroniquer c'est chroniquer yango l'autre batutu ba comme repesa maestro Fabre réseau pour na chroniquer tout le monde moi moi si azo chaussée numéro 48 pointing moko na Mobutu c'est malheureux donc aza maudit pour na vie mais faut zonga na Guado batuna ba keneti na tombi ya Mobutu ba loba papa tel héritage tikela kibiso banda yo kenda to zongo ka pas mona moi azo chaussée 48 na bien botane ba na moyi so tamona petit kilo rolangi na moyi romona otambona fifi sur romona otambona na falon lams aigle jaune romona yo banga teka muto bana routine de janvier hein routine de janvier tala no forme janvier ngo bien dengaza tala no yeso janvier tala ngai tala nga bana bala telemi boala si mo casser sirmezi tala nga bena bien so tanga nga janvier yo banga de ngala ko banga nga gilis o ngai molobeli na banga nani bato banga tout bakufa basila tozolo baka na Karine Makwanza moi ça zo chaussé 48 pour 48 c'est malheureux moi ça chaussé 48 té yoza le kolomo kona c'est school Mobutu non yango bazo bengo mikolo faut benga ke solo mabe yebana mokimi bato balingaka ngote c'est malheureux mutu imba ofinga déplique yo kaka ofinga Fabrice yo ofinga le boga yo ofinga donc yo bato tout na mokilo yo ofinga kaka on comprend naba ministère bayaka ko approcher nga kamoka ba motoka Karine Makwanza za moto ta mission ba tuba yakate parce que azo ça so salongo pa na yo lobita bo beba na ko salongo pa mutu mususu kaka ye Karine Makwanza donc moi to lo bezate parce que to lemba ye to lemba ye comment dire maladie au vieux na za kanango donc ye pas on na maladie wana. Merci beaucoup, merci Moïse tala misalanga nazali naturel si asale la boutique na couche moko nzoto produit koti ambiso tel kota ta ba tatouage na za ba benga ngo bani banduta nduta produit lien nzoto sali nduta ndaso bakisa ngo ba tatouage likolo yango na so pesa merci ba fifi siwa parce que tali moso mo nazala pembe naturel et non ya produit on se comprend pembe ya produit za mabe pembe ya naturel ndeza bien donc pour nanga na rebisaka ka grand prêtre Fally Ipupa merci na ba décision aujourd'hui en tout cas sali bien ngapo nanga za muto fa lukele ba chaîne za kiti pemba na muke to zongela yo to za na pe koto mupanzo Moïse omoni vraiment ndeko nanga na pesi ba internet nyonso mbote na pesi ba tutu mbote na pesi poto Luanda pa avant na zo raispo oyembela ngande yo kana sayo balobi Moïse balobi te Moïse balobi yo ka siko na lobela omoni événement lelo Karine a fait mon événement dans monde mon événement Karine ya le roi Louis Michael Jackson yango omoni lo wana zep sayo ke e batu ba comprendre de force Karine mokonzi la baronne omoni lelo to solo marambo Karine lelo aina dimat lelo Karine comme terme le roi match Real na Barça na Chelsea lelo na zep so ke Karine lelo na ba YouTube ni on en parler Karine comme le roi la star comme le roi la diva c'est à dire que omoni lelo yo na kolo banini omoni ba musicien o ba solo ba pona Karine soko timel pe bango pe bien na nenga musique bakoma le roi na kolo ba lo mbonga disengi omoni na kolo beloko moko boye Karine pesa valeur na artiste Karine yebi déontologie journalistique Karine tanga et en plus omoni lelo na sepela na patela na plateau bimo patela na plateau nazo sepela na porte-parole la Karine mokonzi ndenge ba lobby ba porte-parole la Karine bango tunde bazolo ba awa nazo sayo ke Karine lelo a bougé monde omoni banda ba musicien banda banda makama na lobby yoka Stevie na banda Karine mokonzi ba kwanga yoka Moïse balobaki bo pesa Moïse balobaki bo pesa ngapeta yoka omoni loko na sola o banda makama musique banda na Congo c'est la première fois journaliste à côté de ranking na chaîne na musicien donc Mali ba ezami loko milieu Michael Jackson omoni ne ko ça tu as des événements na mboka ceux qui ont voté le 12 décembre ceux qui ont voté le 12 décembre et ça événement ya Karine mokonzi la baron donc deux événements to tika na ngo yango wana omoni le mito lo bara minto lo réalité des choses le lo Karine le lo pesi ba musicien lengi le lo Karine après na pas omoni le lo Karine la baronne na zo sayo ke ngai na zo 10 ans vina na pesi Karine mokonzi pas kata yango. Merci beaucoup, comprenez que non. Je suis avec le Rocher. On a côté Yazo défendre Karine Mokonzi, on a côté Gilis Mopanisango. Naba, on a vu sous le Neymar. Bazo défendre Karine Mokonzi, Nani Fally Ipupa. Pacheco pe côté Yazo défendre
attends défendre un peu Fally Ipupa parce que toi dans les chefs ouais. Il y a une pomme c'est bien les chefs ouais. Les chefs Raïs. Oye écoutez rien nakudo. Yo avant le bango yemangonon. Yemangonon. Mamoemba, toyemba Congo, Congo ndemboka, Congo, mboka ya bankoko. So yemana lo moto ebite yo sa kanen. Ngai pena juste moni biso to abata ba kanté. Juste tozawa ezaka pona ko expliquer batuki. Congo sika poto tonga yango ezo senga te ke fo ben salité. Notre baraye senga ben salité te. Ezo senga ke mutu yo moko fo mitia na esika na yo babi mo mki pas respecter mukolo pe yo mo fo mi respecter. Alors ba problème te comme la biso même ba nyama na zamba problème comme la bango bandeke problème comme la ba kati nzete yango mo na ndeka la saraba ne ko pumbwe mo ma papo bo tapo soki problème ye baza na moi ya okimela. Alors ce problème comme les biso tant que toi ba congolais faut to ba ndenge ya gérer yango total pe koto réseau zali total pe koto réseau zali parce que avant les kambu e banda to ngato e ba base et utaki wapi e komi boye pourquoi ezaka ate air tout aux bo ate yaza na faute yaza na raison parce que ngana ko lo bonga ya bonjour on se peut na bonjour te façon na pesa gango beso na pe kara tonga na yo de retour yo pesa na pe bonjour ya nenga bien ngana vi mon par rapport à bonjour na mo o yo rataka soit to karati alors yango mon est comme problème alors faut to le koto e ba pona ni no boy mbote na ngazaka te maman o boy mbote na pourquoi donc c'est un peu ça omoni bango tout baza batu baba congolais bande ko na biso ba congolais donc à toi on attend ya condamner nani autonani mais plus ezaka ke to lurande ko sala Congo moko ya bien place au mabe zali to tika yango za la mabe to valoriser yango za mabe place au malamu pe zali to tika yango za malamu pe botere biso malamu susu e ba to ba na sima balanda pe modèle wana ya malamu donc plus ezaka mingi yango na comprenez que là c'est les raïs c'est balobi les raïs ya pesi neka conseil tozongi su mupanzo yo baneko na ngai tozaka na sujet de beza ngona sujet na biso zaka yango wana mamuya doki ndenge les raïs alobi ya pesi neka conseil baneko baza ko totika to valoriser mabe pesi mabe ezali to tia mabe ezali côté malamu ezali to lo malamu ezali baneko na nga git mopandisa ngo et puis Neymar de la presse de porte-parole Neymar bino sikoyo tozo ngana bino mwa mukeli susu par rapport ya ngo monte que non Fally Ipupa papa bomem ninga boulot a comme fonctionnaire avant n'a pas l'autre travailler te pour l'inté Fally Ipupa ko retirer plein snack benika petite na ba coacher ba solo li bien na lobby Moïse et puis singa pasi makasi vous comprenez sina temi bo na regretter soki mutu o soro linga mutu ndeto vivre na mukili na mutu a raisonner bien bazora ya bolo ya malamu babwaka ya mabe so yo komo linga mutu tina buzoba na ye e comme buzoba parce que na molinga na buzoba e babilo ko na mona ngominge pa ba porter parole ba la so ya émission c'est la chroniqueuse APC Sumbonga transport ba on ba kota na ba buzoba wana vous comprenez na comprendre que na ye azerane chroniqueuse APC Sumbonga transport ba mbonga transport azo kotele tellement pe ba orchestre na maman na ba bulu yeke ba biso déjà to faire ça ba faire zo comment c'est na ye na leki na pesi sango na leki ba to ala ba zela ba transport bango nde mutu ba koma ko lingana ba buzoba ya ba na plateau ça na elo mona yembara cappuccino tikansu kali fourmi ya welela e hawa ko baboy na fulu toko bwaka matiti wapi mbule za kuluna teme soke bandi bato bakimaka o saswa melaka mai kasasa kolaka yango te o ponini yoli batalula mai metala ye kuna mbindo na alimentation te kamaka te kanar inosamo wei mensoso andi mababenga ye ebemba dula o yomba vi Fally ba ebemba dula merci beaucoup na bien est-ce que Fally Ipupa est-ce que Fally Ipupa longoli fifi si wa musala alongoli glory olangi musala bon pona niga yo sanka longoli mutu mo est-ce que mutu wana soki a memaki buzoba po a mesana ba ja buzoba ba tumso ba mesana buzoba te lo président Fally Ipupa tango yena buzoba fois zongi sona na classe po makambu ya l'état a jugé za mambo buku yebiango ya mambo classe donc a memi okuna tellement tanga no bien te tango sous l'état ko aider yo a éduquer yo qui bon moto ezonga ngape na pona nga abebisi ne mutu musala te atei nde mutu pombala sima alongola buzoba wana mais ba porte parole surtout bandeko bozanga na posa musala oyo biso tozo sala na boyete na musala oyo exemple ya bien ya Rolanda bolanda lokwa ba masana ngai mopandisango gilit so yo lobini mopandisango par rapport na sisa balanda be exemple ya ba masana nga mopandisango
balanda exemple ya bamasanga mopanzi sango Gilit ya ba Hervé Neymar o bazaka soka ye asali ndenge sengaka asilisi abimi ake bato bafanda ka wana zo sela Neymar yo lo vini Gilit yo lo vini ni pona mambo yo le bika merci na mon frère Neymar en tout cas ça na 100% a raison quand ndenga le mo soki to komi ko landana na sima ba petwana yo moni ba komi ko ba komo so ba audacité pas nga mutoka petwana Karine Makwanza ayebi bien place nga na yebelie donc ayebi pena segaza na mukie segaza mi benga la baron la te nzungu ne wana o comprendre ça peut tellement mukie abenga nga fe nga Gilit nde ni ko mais lelo mo ba C4 mo ba tongana ba beta comme moi genre mais nga conseil na opé sera reza que merci na vient episode du Cap la merveille en tout cas na musala o asali ma muso esenga faut te ya mutu bongo so mutu azo yo kate faut kendele na mandenge ezo sengela yango na bakene bongo de la kisi kaza mutu tazana maturité c'est azana il est très atanga te abi mamba sa te pena bato bazolo ba que c'est bon pour na ye papa zote hotel émission na TV mona dose ya mutu esala kate dose à répondre à batu na TV dose à traiter à inviter na plateau na ye. Merci beaucoup Guitou Pandisango. Parce que le bapo M. $100 à Bikoro, on va payer ça à un plateau. Ça veut dire $100 à Bikoro, ça va bambi à plateau. Nous avons un macam. Donc, tout le monde a chité, tout le monde a chité. Tout le monde a chité. On a appelé ça par remerciement. On a eu Mouché Nicole Diamboka, Banatu Angola, Luanda Bossi, la depuis Pomba Niès, Zoyana, tous ceux qui nous rebêtent dans la piscine Alvala, il y a 2 jours. Nous avons eu de la forêt, Betara, Tozoya, Kings, Level International, qui coule à Centrale, Vénara, Blachar, Kabang et Balé Mozindo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Karine Makwanza faut changer puis façon la couleur na ye oh papa yo zolo babete bazolia koto Moïse omoni mama mambo tu moni mama mambo tu ba loba oyo omoni lelo so fala mi na français simbité aya kozwa raison pas Karine te so fala mi na français simbité ba raison lelo so ka yemi ba nzembo simbité aya kozwa Karine ba problème te omoni ba fali wana bo loba wana ngana loba na Fani Fani na force te la fali bon Fani tokende kana ne bolinga tokende moni lelo Karine lelo apesi belé na monde ya Congo moni Karine apesi sentiment lelo na ba orchestre ke lelo yo il faut la baronne moi za la rappeler na ba orchestre moko boye lelo to zanga ki yango mais omoni se bango bazolo ba marambo e ka musangai force leader force mutu ba barango na bilo moni bazuki peleke c'était lelo na ba président na bango bana ba fero mutu lokwa papa chéri papa motopamba akota ba fera Karine faire rigole héritier watanabe Gucci nana leki papa chéri na koyemba na ba leader ba zakia na ba porte parole soit disant ba fianto ba porte foi tu ba zakia que président a les JB. Yes, le Bogar a les JB. Depuis que les JB, tu as les ferré. C'est-à-dire que Karine a un dimanche dans Moka. Karine a tala maralogo la lipa ya peine victoire. C'est-à-dire que le peuple congolais peut comprendre que sans Karine, les médias congolais ko kufa. Donc, oh, nyon so ko chaki ndogi, to ko chama kamobele pour na Karine. A kufa bemba mama na ye. Na lobby yango, oh, ko loba Karine mama be. E bembe ya mama na ye. Pour Karine lelo apesi bato belé boulot apesi des fois tala bango lelo ba siki peleke se na lobby boy na lobby omoni lelo presse à Congo to comprendre ba faire pour tiki la Karine ezata na ye ozo comprendre ezata partant to monaki lelo yo na kala to zaka na ba DSP to zalaka na ba sodigraphe lelo to na ba renaissance ça dit que il faut bota makambo sika na mboka to lingaka teke batutu ya kala batutu botanga na baza ba sachet utiliser. Donc je comprenais que non, au compagnie que non côté de Karine Mokonzi, côté de Fali pour pas du Cap la merveille, tout ça l'émission aux agis bena, tout ça l'exclusivité pour nabino pour ça non côté les gars non boué. Vraiment pour nous aussi ça Moïse. Pour nous aussi ça, nabino tunde bozawana, naba jouna Fouati numéro 1A. Jouna Fouati. Naba jouna Fouati, naba chroni Fouati numéro 1 atabo sangani liboki mbika, Karine a l'équipe bino kolongwa tilola. Pe Karine s'appelle Jésus-Christ dans Satan na nebozo ebati. Et en plus ngam pona makamwa Karine na ko lexata mwana ngapo Karine songa na RTG mwana ngana ko teka e panganga e pona si saka na bato tubolinga o benga na plus ya Willy Moucheni Costa couleur 89 55 26 962 mingi ezaka mingi ba o soutenir ngeza Hollywood cosmétique pona le poso docteur Kumu le pa ikolo le poso daf toto kosi tonton manager Brice Matina Jansi de base ngongo passe da partout moto na nzambe maison fou de Jésus mokondi chiko DG anga ba docteur sous le bengo mon ko na Tshisekedi di junior kabananga ya Willy etoka na Brazzaville merci merci mais na Sabino bo ako finga Karine na 12h na 12h bon mwana ngam liboso ndako na ye merci comprenez que non émission comme dans la souka papa ya Karine Mokonzi avec 100%
il y a émission au 100% Terra Nova polémique, 100% polémique Terra Nova. Vous avez bon côté na batu ya Fally Ipupa côté vous avez batu ya Karine Mokonzi ngala nga chroniquer na seka musa nga naza ni pour ni contre nazaka mose de la presse congolaise Moutabi Misaba vérité. Merci à toi Karine Mokonzi Baron, merci aussi à Fally Ipupa du Cap la Merveille Marabia chez Marabia depuis pas de fantastique le magnifique le Champions Love the King of Love ainsi que toi aussi Karine Mokonzi na linga bino makasi nga mose de la presse congolaise. Je fais que mon travail, je fais que mon boulot pour appeler cette information là-bas oh tout balanda biso tout de partout et partout dans le monde. Merci à ma Francine Ngeme pour l'opportunité. Merci à toi celui qui est derrière la caméra Mira Kinzi. Merci Nayo, merci aussi à ingénieur Fils et montage, merci à Cordo King, merci à la jeunesse de Congo Dialogue. Merci à Simon Pocho de Paris, Nazara Western, merci à toi Tete Nema Boko Bank, merci à Joséphine Toto Loutete de Palman, merci beaucoup Nabatutu. Quand on peut me faire tomber, moi j'aime me faire stopper. Le problème est que de tomber, de ne pas vouloir s'élever. Moi, je suis le mousse de la presse congolaise, c'est pas moi. Les années étaient les bâtons. Merci beaucoup. On se revoit à la prochaine. congodialogue.com congodialogue.com